Avant mondele yawa akutaki biso tozosambela nzambe. Nzambe wana babengaki ye Mpungu Tulende. Azali pe azali. Komona mfumu kimbangu ilingi oloba tozali na nzambe na biso. Bazongela nzambe otosambelaki ya bakoko na biso. Yango nzembo moko lobi tovutukila sambela nzambe ya sambela na semeto ibankaka zetu. Tozongela kosambela nzambe sambelaki bakoko na biso batata na biso. Yango wana etelemaki na nkamba etelemaki sopa biso te na 21 wana eninganaka ndenge baninganaka na époque coloniale tilelo. Eza ya kotelema eza ya kolala te yango tosengi na badiaspora tosengi na bato nyonso ya mokili mobimba oyo baza na mikili ya bapaya ngonge ekoki tozongela nzambe na biso Mfumu Kimbangu. Merci beaucoup, bonjour très chers internautes, tout ce qui nous suivait partout dans le monde entier, toujours la presse et c'est à mon poste pour servir Dieu. Et je suis toujours en Kamba, il y a tant de choses, il y a plein de merveilles ici, il y a beaucoup de choses et je ne sais où commencer. Mais vous avez déjà suivi dans des éléments, nous continuons toujours des interviews. Je suis avec l'une de maman qui était venue ici en Kamba, pardon Maman Kala, voilà c'est Maman Kala. La tendance PBL parce qu'il y avait plein de gens au Baye qui ont célébré. Notamment, il y a Papa Kimbangu. Sans plus tarder, je dis maman, Badiko Rotala yo, Biscania sur la biso dans le monde entier. Pour lever le bangon dans la nuit. Et ça va monter mon botte. La piscine dans le ya solo bande ko bakutuna boye na yo awa penza mingi na kamba ezamba la biso to oyaka mingi pe ezali biso troisième fois mais lelo to na mbila ya kianga ni purification na yo biso toza bangunza Kretibem nde ya bengisaki biso toya pour célébrer les 12 ya mbotama ya tata Simon Kimbangu mpe résurrection na eto réclamation na ya papa Kiangani yango toyaki mpona kocélébrer ya kotuna mituna eza mingi metikana tokende na lobango mama différence na bino nini ezali na église kimbanguiste na bangunza c'est ça ngunza na kimbanguiste différence ezali pamba te ezala mwa bato bulu ekimoke ba omona bino bakatino ba banganga c'est pas dites-moi un peu ezani non différence ezali parce que tozana nzambe moko et biso pe tozala na masama ko papa Kimbangu en tout cas eloko kokaboleza te eza kaka ba ndenge Kimbanguiste na biso bangunza mais toza eloko moko parce que biso toza na se ya makolo ya papa Kimbangu ya Simon Kimbangu Kiangani donc mpona biso ndenge bato bakataka biso banganga toza banganga te biso toza na nzambe moko différence pe kokozala différence ezali parce que biso toza bangunza bino botuntukaka biso totuntukaka yango na mwa différence siko kotuntuka na yango nde mtebimisa bino mwa bakisi mwa bakindoki mwa bamama na biso basalaki mama mikala bane kozwa molimo te esesilaki esesili papa Simon Kimbangu akalmaki baexplika na tout evanda na oki ebino botika mama kotuntuka na komba pesi mokona mona twana nzambe moko toza mpe na papa Kimbangu toza eloko kaboleza ona bangunza papa Simon Kimbangu Kiangani azali okotalaka papa Simon Kimbangu azali ya liputa azali molobeli na biso mpe aza ebandeli
besuka ezalaka ye wana ningo bani nzambe incarnation tondimaka ye so tondimaka ye toyapi te moto mosu akoli nzondima motema ye kaka nga soki na ndinga te na oya te eza na bangunza ebele mpe mona sekamba bino biso toyebi ebandeli tina me bangunza mpe bokaboni mona mpe osala makambo na ye na ndenge na ye kasi mpona ndeti boye biso toyebi kamba eza na miso babi bokokende kosala nini aza nzambe biso toyebi ke misala ebandela awa tata azwela misala donc biso eza esika na biso oyo toya koniataka mpo biso mpe tozwaka mapamba donc toyebi yango donc bangunza eza neti bokoko donc bino nde mokotelemilaka baeglise de veille bino nde mokotelemilaka église ya bapaya ezonga ya bapaya nde banani po atomoni église de jésus christ aso nangoya mpe kasi totanga baeglise ya bapaya eza ebele tokotanga bakoma nango mpona tolingi église nyonso te kasi église ya bapaya selon bino eza neti église natingo ntanga kombo te mama kala mais église ya tobeta masolo fongola motema mama kala fongola mpenza motema mpo tosolola bana mpo bato babangabanga bino mpo apamba bamona bino kaka boya bandoki nandima ete ke na ngunza bakokuta mwasi kitoko mpe boya yango nde makambo toyebi ka eza bamama mwa mwindu baotutuka bazobendaka voilà misu mpe banyataka bamoto bino oza parti konyata moto tosalaka mosala baeglise neti ya kosalisa na nguya na sikoyo église ya bapaya selo bino eza neti église oyo batelemela au nom de jésus au nom de jésus réveil nde église ya bapaya catholique réveil te baprotestant catholique nde botelemela bango bozotelemela bango baseni parce que basi moki mbanga uta na protestant abimi kuna abandisa likambo même nkombo ya église est-ce que bozodeba batechnique mpona kobengana église ya bapaya wana te parce que toyokana déjà na kati fois lobi eloko na biso nyonso bazwaki ezonga bato nyonso oyo bayaki koprofite mpona mboka na biso akala wana ozosepesa bato baolanda oto niyokasi mpe nde église ya bapaya catholique est ce que ozoyoka kombo ozokora te te na tuni est ce que ozoyoka kombo ozokora te mbula eya ayo eyebi yango ozokora te ke tokotikaka na nkambo totikaka na église ya nkambo ozokora te te eza te likambo ya kokora eza nde likambo ya kotala alobi mikolo koya église ya kotikala mama kala na mokuse lelo lokwa nazwi yo ngunza pamba te bomonana mingi te bozalaka na bisika na bino botutukaka kuna moye bato bakóma kuna eza te mpo basi balati bino bondoki moboye moye bato bakómaka kuna eza te bainterdit na bino eza neti mpo tomoni ayo mpo olongo lipapa otika makolongo non bisi mpe tolata lipapa te bino mpe makolongo tolata lipapa botricha nkamba non tolata lipapa botikala bika makolongo bainterdit na bino ezala neti biso tobongisa suki te bokangaka balote kasi sio mama naturel afrique siko mama kala bamayaka oyo neti otondisi eza bokoko na biso eza elo te na kati so natuna lebolata bo eza une manière bobangisaka bato so ozoya neti balobi kuna tozongela bokoko na biso koma yo obanga bokoko te me elamba olati eza bokoko te ezani elamba oyo na couture te biso eza basaki biso vraiment fallait kotonga penda saki non tolataka rafia ndeti nga nalataka rafia na manifestation oyo nde nalatiki reine même est ce que mpona yo moto moyindo mpenza azongisi makanisi na ye mpenza azonga mpenza na afrique azongela mpenza kiafricain mpo bino nde bolobao mabe boloba bokoko nde ebangisaka est ce que moto moyindo mpenza akozongi na kati na ye oza gene soki okufi bana no boloba koko na biso nkulu na biso est ce que ekomi ndo ozomona différence nga naza lelo naza jeune me nakoma koko so nakufi bana nanga balobaki koko na biso azalaka nzambe bakoko na biso babelelaka koma tokobanga bokoko yango nde nguyo bakoko na biso akala basalelaka yango nde bako na biso akala basalelaka mpe balongaka mama kala ntango bino bosambelela bato bolobi papa nsino libanga apesi bino mpe nzela bosambela bato bolobaka moto abika na kombwana pardon baki bango 1921 bato baobika makasi nkombo tete ezokende est ce que omona bia mpasi bango neti nga koloba mpenza
mwana biso aza libanda ezambe naozonga mwana bino papa alobaka na oyo ngai ebele baza libanda yo ozonga no naozonga awa mais mama bosukuti na kati toza mpesa koyeba makambo te papa yambaki bino tozalaki na bino na kati bino bokoti papa ya mimino tona masolo ya koyeba te parce que mona moto akota kuna akota na likambo na ye asola mpe makambo na ye avomba mpe makambo na ye mais nini oyo bato esengi baretenir na bozala na yango na papa mpo namonaki mpe bozalaki na papa pembeni azali ya eloko nini ya malamu oyo retenir na maloba ya papa na kati mpe lobi le 12 octobre na kati etonga nini yo tozala lisano tobondela mpe mpona nkoma na biso biloko na biso bakangi epai mindele to bokoko na biso ezonga nde ya mama tobondela bino mpe bangunza bozala na posa na ezonga tosala nango esoni babiloko bakokobamaka lelo toza na richesse ya biso tolonga te parce que eza na biloko mosu ekamba babikeko wana eza nguya bikeko yo mpengo bikeko nalobi bikeko tiko eza bikeko eza na misete eza na banguya na biso mabongo so eza bikeko bazwi yango kwana te mondele alingaka nature baye kozongisa nazongisa ebi ntina moko eza mpe nango tikotala yango aloti na mise afa toyaka namoni babi wana ebandaki baye kozongisa banaye kolela se bazi kolela mama ya miso etondi awa etondi na ndako bamoni baye remake fo ndazolela fo ezongisa babi fo ozongisa na fo azalaki ya kongo ndenge baoyotika fo biso parce que bon nzambe na biso makasi po bakwa vita kanga baselaka bakwa nzinga kufu baselaka nde bokoko na biso bakendana ifo ezonga atuka bokoloba ya papa alobaki lobi na biso ezongisa ye biso tobi omoni tokoma esika ngo za likambo ya papa ezoluka deja nzela ezoluka nzela ya solo tokiti na émission na biso mituni eza ebele bino moboyemba bipai tozali kokende bana na ngai solo nzambe apusaka te bisengo bizali kozela bayenge boni nalingi bino nyonso bosepela naloba nazali ya bino mama kala toyebi te ozozonga na ya kinshasa nazozonga lelo kinshasa est ce que biso mpe toza na kinshasa biso kozonga lobi tokoki mpenza kozwa yo mpamba te ya koloba eza mingi me ngonga eza mpenza moke est ce que mpenza biso tokoki kozwa mpe tosola ebele na mai batali voilà etali mai matali vraiment apasi mokili mbangu soki mpe boyeba mpe histoire ne toyebi te mais tokomana na kini boyebi histoire liloba ya suka opesi na bato bakolanda na monde entier liloba suka nazongisi matondo mpa ya papa simoki ngai mpambani oyo azalaki moko ya kobenga biso na invitation mpe torespecte yango toye toyebi ke ndenge tozokende tozongi maboko pamba te tozongi mpena oyo ya biso nzambe na biso tonguya tozongi nango parce que biso tondimaka papa kimbangu tondimaka mpe kiangani en tout cas même l'église tolobelaka eso une église na tie bafoto ya papa kiangani na tie parce que même na bandako bana église tondimelaka ye ndenge moko alobi oyo anga baza libanda nayebi ke toza libanda un jour tokoyaka tosala mama kala vrai ou faux tozalaka na deux questions vrai ou faux na bangunza mwana mwasi aza na nguya ya kosambelela mpe mwana mobali kutia maboko bondimaka mpe oyo eza lokola epa batuti lotomo ya mwana mwasi vrai ou faux vrai parce que namonaki ye na histoire mama motongo bakangamaki nde bozwi likanzi vrai ou faux yesu masiya mpe bondimelaka yesu te ezaka mama kala nalobi non mama kala vrai ou faux bazolisa te à suivre tcha voilà tozokoba tozwi mama kala na bato oyo etali bangunza wana toza mpe na papa tokoyeba na mozindo topesa ye na longo te mbote papa matondo mingi mama journaliste mpo ozali ngunza tozwaki deja mama kombo nani bandeko bakotala bisika na so matondo mingi mama journaliste ngai kombo tata makelesi lobasa nazali mokambi ya confession religieuse des églises orthodoxes traditionnelles bangunza mpe vialongo na mokili na biso ya Congo mpe Afrika awa na ye na nkamba Jérusalem
et qu'on représentait confession religieuse ezali ya République démocratique du Congo oyo ezali kotambusama na mwana mboka avec général son éminence Dodo Kamba oyo azali président ya baconfession religieuse ya République démocratique du Congo na mbela ya tata Simon Kimbangu Kiangani tata Molimo Mosantu yango wana tomataki na nkamba po te tolakisa molai na biso. Ya solo papa na moni okotanga pasteur Dodo Kamba le prophète Dodo Kamba azali bongo na nkambo église avec asazali mokambi wa kokamba ba confession ebele lelo nalingi bandeko bakotala yo ndenge tozana kati ya nkambo okesenisa nano église de réveil bino bangunza na nkamba bokeseni ezali ni mama journaliste ebandeli ezalaki ebandeli mpe suka ezali mboka na biso ya Afrika pe ya Congo pe mokili mobimba moko te atelemaki biso nyonso tozali bana tata Simon Kimbangu soki motuna yo tuninga kokesanisa ezali te banzoto nde elati biso ya kobengama ya bakambi ya bangomba me na kati ya molimo mpe na makambo ya molimo ezali nde tata Kimbangu ye nde mokonzi ye nde motindami ye nde mobikisi kokesanisa ezali te biso nyonso tozali bana Kimbangu biso nyonso tozali nde ye azali liboso na biso nde molimo batambusaka yango te batambusaka mosuni me molimo batambusaka te ngi koloba na réponse tuni ngai réveil Révélongo, Bangunza, autochtone, catholique, protestant, banzoto nde lati. Mais biso nyonso makila na biso pe molimo na biso Mfumu Kimbangu. Ya Mfumu Kimbangu tozali tomona kio ya mbami pe na pasi Kimbangu Kiangani. Bosololi na bokoti na bino pe bopimi na bino na motuseni bato esengeli ba retenir pour la journée ezalaki lelo pamba te boyamba kilobi je crois aussi lelo po boyambami ni po papa alobi yo retenir na mpo kozonga na yango kokilo kopesa yango na mokambi ya église de réveil na kopesa kaka mokambi ya église de réveil te na kopesa bakambi ya mangomba ya nazali awa na konti kaka église de réveil te. Mais président Dodo Kamba, évêque général, a tambusa mangomba nyonso ezali ko tambusa na plateforme où ezana kati na biso, lobezana kati, Ahmed Saleh ezana kati, église autochtone ezana kati, église indépendante ezana kati, bangomba nyonso nde tozana kati. Eloko motuya na zwi na nkamba ona yoki pe na banda na matei na intervenant ye moko mokonzi bule ili koloba le 12 octobre pai na biso ba africain tolobaka moto akufaka te ili koloba tata Kimbangu ya 21 na tata Kimbangu azali lelo ya 2023 azabokesani te azali pe akozala nde ye kolo mokili akata mokili na ye mutu ya message tokomema tolobi le 12 octobre kolo mokili otuna so kolo mokili nani nde ye nde Mfumu Kimbangu ye kolo mokili eza nani mokili oyo ebandelaki ndenge nini esukelaki ndenge nini ezokokende ndeni po te ye aza na fungola fa fungola na ye yango ya solo papa Simon Kimbangu alobaki ete atikeli biso bible totanga bible bino kuna na bangunza boteyaka nini mpo botanga nini pamba te bible eza ya bamindele babino botelemelaka mingi makambo ya mindele botelemelaka mingi moto mundele so bino kuna bosalela mikanda bakoko Mfumu Kimbangu alobaki na biso mokanda oyo bayeli biso totangaka yango tokokanga moyibi na nzelani me na ngonga oyo meme mokanda wana elobelaki deja tata Kimbangu elobelaki Mfumu Alongo elobelaki deja tata Kimbangu kaka mokanda wana elingi koloba esalamaka mpe mpo na biso toyeba aza na biso mpe suka ekeke ezali kaka ye matondo mingi matondo papa na biso oza kokende totika yo pamba tolembi mingi kozala awa kota bima kota na papa mpe kozwa vraiment mwa baénergie ebele mais nini bandeko na biso baza na mikili ya poto partout oyo baza kotelemela mpe bokoko kotelemela mpe makambo pamba te bino bokoya nango babikeko ozongisa bamayaka neti olati bo
tout ça. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Matondo mingi avant mondele ayawa akutaki biso tozosambela nzambe. Nzambe wana babengaki ye mpungu tulende. Azali pe azali. Komona mfumu kimbango elingi oloba tozali na nzambe na biso. Bazongela nzambe tosambelaki ya bakoko na biso. Yango nzembo moko elobi tovutukila sambela nzambe ya sambela masemeto ebankaka zetu. Tozongela kosambela nzambe esambelaki bakoko na biso batata na biso. Yango wana etelemaki na nkamba etelemaki sopa emisu te na 21 wana eninganaka ndenge baninganaka na epoque coloniale ti lelo eza ya kotelema eza ya kolala te. Yango tosengi na badiaspora tosengi na bato nyonso ya mokili mobimba oyo baza na mikili ya bapaya ngonge ekoki tozongela nzambe na biso mfumu kimbango ya solo papa tokoluka yo atelengo na mama na Kinshasa tika yo na lelo toya mpenza ayo tenge biso solo kimbango tokoya mpenza soki ya solo boyebaka ye soki ya solo mpena ndenge olobi ke boconsideraka ye to ozolobaka mpoza na mabila nkamba toya nano bitela biso nano masolo ya papa Simon Kimbango olobi mutuna moko tie point na sisi deja soki toyebi ye mpe toyebi ye mpe toyebi ye mpe toza na ye matondo mingi. Matondi, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Ciao.